Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola, diaspora, partout, bisika obozwami na confiance et fidélité. Oyo bopesa Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, botala yango oye badi botika ete. Kimia Ekolo Zambepe Eingela o Mabota Mabino. Comme d'habitude, avant de faire l'édition de l'émission, tu vas d'abord que pesa bino ba grande ligne ezali ko composer édition le kola yamukola lobo ebake. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na délégation oyo ils ont composé ba ministre, ba gouverneur, ba ko séjourner na Chine pour la participer à 9e forum de coopération Chine Afrique pour élément oyo. Évasion incendie et outil ko sele malabutu ya dimanche pour lundi 2 septembre 2024 la prison centrale Yamaka pour élément oyo. Et bien ya ba santé ba Congolais ezako beba likolo ya misala mabe ya ba indien oyo baza ko travailler en complicité na ba congolais misu sur le ko la ka ezo le kakuna la boulevard Lumumba Pascal. Awande to fongoli édition la biso mbotel siso bande ko pozali ebele ya kolanda biso boye bake le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na délégation ya Makasi baza déjà kuna la Chine pour la ko participer dans le 9e forum ya coopération Chine Afrique masoleza ko betama pour 3 jours tous éléments avec ma détail ya Makasi. Mwana Congo denge kaka boza komona ba honneur militaire oyo na ba danse traditionnelle chinoise donc ambiance moko ya kitoko avec impact na idéologie ezalaki bongo na cadre ya koyamba le chef de l'État congolais mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokolo ya dimanche le 1er septembre 2024. La tarmac ministre affaires étrangères chinoise na délégation na ye bazalaki wana po na ko accueillir mokonzi ya mboka kitoko. Après kopesa na bambote na délégation congolaise oyo eza composé na fait peu de transport mwana mboka Jean-Pierre Bemba, ministre d'État et ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba, ambassadeur ya République démocratique du Congo na Chine na conseiller spécial Bondi Melangaike, cortège présidentiel ezwaki direction à résidence oyo esegelaki bazwa mwa ba repos. Boyabake ezalaki bongo la invitation personnelle ya homologue na chinois Jinping. Le chef de l'État a co-participé na 9e forum ya coopération Chine Afrique oyo et kosala 3 jours pe 54 pays africains et kosala représenté pour ba discuter la haute étali coopération na développement pe tep ezabongo to sagisa maboko po la kokolisa modernisation pe kotonga la bomoko. Déjà mokolo lundi le 2 septembre 2024 le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kozala na masolo tête à tête na homologue na chinois Xi Jinping pour la séance de travail moko élargie na ba délégation na bango. Ya koyeba ezake République démocratique du Congo ne aza vraiment la position kitoko ya ko attirer ebele ya ba investisseurs chinois awa la kati ya Afrique. Masolo oyo donc on souhaitait ekene vraiment kitoko avec impact na idéologie ya robe biso. Tabetisika Kambonda. Évasion incendie et aussi constaté la prison centrale ya Makala na butu ya dimanche après lundi 2 septembre 2024 bodi melangaki vice-ministre de la justice azako betela ngombondo ya ko accuser ba magistrat na bikangela mwanza ko kota ba de ma prison même mutu oyo aza vraiment signataire que les prisons mais ba kota la prison alors malgré ba effort au gouvernement zali ko sala ko désengorger ba prison mais ba magistrat ba toujours ko détruire ba informateur zo mbondo auto ko betela avec impact na idéologie. Assurer notre population que la prison n'a pas été attaquée de l'extérieur. C'est plutôt un mouvement d'évasion qui est parti précisément du pavillon 4. Alors, le bilan actuel de tout ceci fait état de 2 morts qui ont essayé de quitter l'enceinte de la prison. Du point de vue matériel, il y a le dépôt de leurs vivres qui a été incendié et le dispensaire et 2 autres pavillons. Nous voulons dire que le premier responsable de ceci, ce sont les magistrats qui envoient en prison même de simples suspects. En droit pénal congolais, la liberté est le principe.
la détention est une exception. Ce qui veut dire que la prison est en principe faite pour les condamnés. J'annonce ici que dans les heures qui viennent, le ministère de la Justice va prendre une circulaire interdisant l'envoi en prison de simples suspects, même dans les cas où ils sont mappés. Nous resterons dans les principes reconnus par notre droit pénal. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est condamné, sa place est en prison. Vous voyez que nous faisons des efforts de désengorgement, mais chaque jour, il y a des contingents, des véhicules, des prisonniers qui arrivent. Et donc finalement, ça anéantit les efforts que le gouvernement fait pour qu'il y ait de la place à la prison et que les gens vivent selon les conditions humaines en tant que prisonniers. Donc voilà que la population de la ville de Kinshasa et de toute la République soit rassurée que la situation est revenue au calme, mais d'autres mesures d'ordre logistique devront être prises dans les jours qui viennent, notamment la construction de nouvelles prisons. Même la prison dite centrale de Makala devra... tokende siko na éducation na ba etani ni bana classe bakokuta ba école na ba salle de classe na bango soki ba misusu bakokuta ka nyoso zaki ya kala na ba misusu bakokuta parce ba tongeli bango ba salle de classe na ba matériel ya sika la kati nyoso zali na cadre ko matérialiser 300 écoles aux ali vision chère ya éducation ya mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prometaki ba congolais la cadre ba école préfabriquée sur 300 bon dimena que 34 déjà ezali déjà matérialisé pe ba pesa le gens là ba bénéficiaire avec impact na idéologie. Mwana Congo boye bake vula oyo ya sika eza kobanda na ba infrastructure pe ya sika awa na ville province ya Kinshasa bana ya ba école primaire oyo baza ko bénéficier gratuité enseignement ba aussi kozwa ba salle de classe moderne oyo eza la cadre ya kotonga 300 écoles oyo eza initié et par le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boye bake gratuité enseignement de base et salike ebele ya bana ba kota na éducation ya qualité. Non, je paie pas le Minerval, j'étudie gratuitement. Pourquoi? Je paie pas par la danse de la gratuité du chef de l'état. Maintenant, on me cherche plus, je paye plus. Nyonso oyo ezapo na ko répondre na ba besoin urgent ya ko désagorger ba salle de classe pe ko pesa la ba la classe environnement moko ya kitoko. Nyonso oyo bondi melanga ke esalemi la participation ya des membres du gouvernement pour bangonde ba pesi yango na ba responsable de école et pe ngwanza oyo eza la commune ya Kimbaseke pe la insisimo amba oyo eza la commune ya Ngaba. La réception provisoire de ce bâtiment fait partie d'un vaste chantier. La vision du chef de l'État dans le secteur des infrastructures scolaires consiste à mettre à la disposition des élèves congolais des bâtiments fonctionnels, modernes, pour répondre à la problématique de la gratuité de l'enseignement de base. Notre vision ne s'arrête pas à la construction de nouvelles écoles. Elle englobe également l'amélioration de la qualité de l'éducation par la formation continue des enseignants, la promotion de l'équité et de l'inclusion et l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Élèves bénéficiaires, il y a projet Oyo. Remercier Mokozi Amboka po yende aza initiateur ya masolo Oyo. Adressons-nous avec intuition nos sincères remerciements au gouvernement de la République, plus particulièrement au chef de l'État garant, le bon fonctionnement des institutions et leur prions de faire davantage pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Si 300 écoles Oyo eza prévu à la ville province ya Kinshasa, bondi melangai ke 34 écoles déjà eza kotongama pe ba pesi na ba bénéficiaires entre état misusu eza pe ya kotongama. Nyonso oyo esengeli boyeba ke eza kosalema bongo la financement ya trésor public yango pe biso tobetisika kambonda.
To continue toujours édition la mission enseignement ming la bref au boye baké. Dessin des classes ya SCC na basande o ezana localité ya Mazizi ya groupement basanga bao la territoire ya Bene et Utikozika na incendie moko jusque là moto esike et Uteli origine ngo e balite zaki. Mokolo ya dimanche le 1er septembre 2024 juste la veille à rentrée scolaire toiture ma pupitre la tableau en bois nyonso eziki heureusement camion incendie à Monisco et yaki ko la intervention pour la maîtriser moto en tout cas, et ça lui passe à l'école Wana Boyebake et ça compte ça plus de 200 élèves. Donc, si quelqu'un a enseignement rentrée scolaire jusque là, et ça compte ça kaka parents pas si habiter, kosu habiter peut baler là et pas y en a ni tous éléments au signé Wilfried Samba et Dissol Levanza. Neko ya Congo awa pe ba rentrée scolaire en tout cas kaka ndenge ministre ya enseignement primaire et secondaire à Lobaki et bandi mokolo lundi mais ko kamwa ezake jusque là ba parents baza incapable ya kozongisa bana na bango ba kelasi tango biso monda ekolo tokitaki na terrain bino moko boka ndenge nini monda ebetamaki papa évolution ezate teyebaka ke bana so bazongi classe première lundi totera basaki kutu ko ondimati ke mbongo oyo toteka yango na journal lelo lelo banda ntongo etanaki to nasi nazongi 5 000 seke na kosi ngai naza mwasi ya messier bafutaka ye 180 000 na privé oyo ya leta bafuta bango 400 000 susi na ngai ezalaka balongola mbongo oyo batia badepute bakata ndambo babakisa bamilakisi soki bamilakisi bazalaki te bango bango bayeba kokoma ngo ndenge nini epite soki bantokoza ndeni babazonga mpe babazonga te bapara basokola baya babaniforme te epite so baateka baniforme baekoli ekole ekomi biso mwaye te papa tooteka te toza mpe tooteka te toyebi te baya bazongi baya bazongi te botela so likambo papa tooteka te papa esali basi boyoki bino moko ndenge nini badirecteur bakomi kotekisa bauniforme bafourniture scolaire nyonso oyo bacommerçant bazwi difficulté toyebi te soki réellement ke bakoteka mpo bango mpe baza na droit ya kozokisa bana bango bakelasi mais bakosuka wapi mpo mombongo ebebi makasi yango bebi so tobetisi kaka mbunda. Fondation Jonathan Sango à travers FJS bazali ko sunga mundu tout au aligné vraiment que la fin de l'année et lequel qui toko qui maman okuna zala vraiment membre au contribuer à la 500 francs et pour permettre que la fin de l'année au sepela qui toko elongo yona libota na yo. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepela ki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepela ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na nsima nango makambo ebombama ya mwa mingi réunion oyo ya fondation mpo namona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe nabakinga mpe mpo nameka nga mpe nakota yango nakoti nde namoni ekende bien ebongo na cadre ya baformation wana kutu lala na yo pongi ya babebe po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo mpo na yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemi te mosusu aza te biso nde toya bana ya Congo yo na nga tokosala ke tozala bien. Tango tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki
bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu pona nyonso ya social yebake oza mobimba fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani à tout moment tu auras un problème mingi etali spirituel physique ba activité ndenge na ndenge mais boy baké adresse ezali ko pesa ba solution ezali bongo e parler grand chef coutumier Ibrahim Cham c'est ce qui au comelier a ko pesa solution moko vraiment approprié ba problème aux ana yango mbote bankolo mbote kieno bankolo mbote biaka bankolo lobola baka mafunda mbote na bino bisika banso bozwami ezangaye le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams ba plan nazali moko ya ba coutumier oyo bankoko batindi pona service na bino bantu c'est-à-dire ba makambo nyonso to ba problème nyonso oyo batu bazana yango problème ozana yango ya kimosuni to problème ozana yango ya molimo nde yango bankoko batindi ngai na ya awa pona ya kotalisa bino ba problème nyonso oyo bino bozana yango nde na ba kopesi la bino yango solution lokola batu o bazana problème itali mosolo ya finance ba ope bazana ba problème na bandako na bango ya bolingo mabala tozoyeba kosungela batu basi to mibali koyeba kosunga bango pona mabala et puis mosala ba o bazana posa koluka mosala to ba o bazana posa ya promotion ne tozoyeba kosungela ngo batu ba musu bazana ba masque de vieillesse ba o bazana posa ya bankodia toyeba kosunga bango na yango ba o bazana posa ya ba domination ozala pasteur ono so bazana kati ya art ba o basala ka art ko pesa bango succès ba komona ba niveau o bango balingi tozali ko pesa solution na pouvoir ancestral quel que soit grandeur il y a problème to likambo oyo ozana yango soki o contacter biso bakoko bakopesa yo solution soki ozuli baku ya kolanda ngai o contacter nga na ba numéro nyonso ezawana na barre d'écran tongo contacter nga okoyeba kozwa solution ya makambo oyo ozana yango ezalaki ya bino le coutumier Mala Ibrahim Shams autrement dit ba plan matondo na bino na ndenge bozui occasion ya kolanda ngai na cadre ya koluka réforme ekote na kati ya fondation les rebâtisseurs pe na cadre ya kosala ba adhésion massive na ASBL Congomani ya sika le président Insino Kabamba autrement dit les samouraïs du changement de Papa Chango bondimela ke auta kosalisa 3 jours ya séminaire na ba cadre ya fondation les rebâtisseurs pe na mobanga na rencontre na ba membre ya sika ya ASBL Congomani ya sika to kama solekala ya kitoko yani Kalosa zaki témoin ya événement wana nyoso Dekolanga Congo bondimela ngai ke fondation les rebâtisseurs oyo ekumamaka epai na ye moko le président Insino Kabamba bakisala les samouraïs du changement to pe Papa Changu bauti kosala 3 jours ya séminaire pour le développement personnel ya ba membre bondimela ngai ke nyonso ezalaki po moto nyonso ayeba kobimisa ba potentialité na ye amiyeba oyo azali pendant 3 jours wana ba participant bazwaki ba matin ya kitoko oyo ekosala ke ba logiciel topé mituna bango ekoma développer ba formateur bazalaki plus de 4 entre autres ye moko le président Insino Kabamba na bandeko misusu objectif ezalaki po na koluka kosala réforme ya personnel ya fondation les rebâtisseurs fait quand même ce travail là non biso nyonso toza bato bandimela biso biso nyonso nde toza boye soso dana na fils ata moi sinon na ndako ozoko convaincre c'est compliqué déjà non c'est déjà compliqué mutu akosa bino te ba question et réponse pe ezalaki na pointi po na ko permettre compréhension moko kitoko entre ba formateur na ba participant tellement que séminaire wana ezalaki po na développement personnel ba participant ba comprendre des formules ya 20 donc
koba kolamusa connaissance ya mutu à partir ya 4h du matin. Biloko ya boye, en tout cas il faut oser kaka le président ainsi le Kabamba les samouraïs du changement bakisele papa Changu. Bondi melangaike kobima na séminaire wana 3 jours oyo elekalaki la commune ya Maluku. Depa bazoki direction ya limité première rue na université chrétienne catholique ICC na Mokuse. Kuna objectif ezalaki ya kosala adhésion massif ya ba nouveau membre ya ASBL Kongoman ya sika. Boye bake batu bayaki ebele kaka ndenge boza komona na ba image oyo. Ba intervenant ba comprenaki po balakisaki vraiment importance ya structure oyo Kongoman ya sika. Oyo ezala objectif ya ko changer mentalité ya ba congolais. Nyonso elekaki kitoko pe population bazwaki esengo na idéologie oyo. Les samouraïs du changement papa Estino Kabamba bodi belanga ke amemelaki bango masolo ya kitoko e permettre que en tout cas mutu o abibi wana akoma ici la société à travers changement ya mentalité na ye. Bino mokobo kanenge nini abetsaki mbonda banana souci. Pour ça, mboka ezobeta bango na motema baya ko rejoindre les autres oyo to bandi déjà en mission pour que toi atteindre ngo sans problème. Donc objectif na biso ezali to créer congolais ya sika parce que congolais ya kala akoka kité a échoué na mission na ye ya ko bâtir un pays plus beau qu'avant. Alors nous on a décidé de recréer à travers les différentes formations oyo to mettre à la disposition des gens, entre autres le développement personnel et l'éducation citoyenne autodisposée dans Bango pour que sans la citoyenneté, aucune nation ne se développe pas. Ah biso tokosenga kaka na Institut Kabamba les samouraïs du changement en tout cas ba idéologie ya boye yebake ozayo moko la carte ya République démocratique du Congo kumba yango partout pour permettre congolais ayeba valeur ya kozala congolais po Kobonga Congo etali kaka biso ba congolais avant que mopaya aya yango pe esangi to changer ba comportement na biso po to ko ba batu ya solo situ mingi na masolo oyo etali ba mentalité yango ba biso to fuli yo kaka mokakosa pe to betisi kaka mbonda. La cadre de vacances parlementaires naye mondimela que l'honorable Richard Mona Bakisele Lisa Bazambe akenda ko remercier ba base naye ya masine Angel Pena Kimba c'est que objectif ezala qui toujours ya ko motiver bango po ba continuer toujours ko passer confiance na fidélité de manière que asa musala o batinda ke kuna hémicycle to pe na parlement. Neko ya Congo, bondi melangaike, bayambaki kitoko avec impact à la idéologie. Yanani, l'honorable député national, ya Changu Mwalamboka Richard Mona, Bakisele Liso Bazambe, asangisaki base na ye kitoko, na cadre ya ba vacances parlementaires na ye. Tellement que azalaka honorable ya proximité, bondi melangaike, ezalaki occasion pour na ye, ya ko remercier babas na ye ya Masina ya Njili ya Kimbaseke ndenge baponaka ye avec impact de la idéologie pe batindaki ye po aluka a défendre ba intérêt na bango na niveau ya Assemblée nationale. Botala ndenge bazalaki awa ebele modération pe esalemaki kitoko e bongo tango bapesaki ye maloba bino moko boyoka maloba ya kitoko oyo moto ya bwanya apesaki epa ya population oyo baiko assiste ye na mokolo yango. Lokola azalaka honorable député à proximité mwana moka Richard Mona atambolaki maboko pamba te po ayebi ke bango nde bazali ba base na ye akabolaki ba téléphone ebele epa ba responsable oyo esengeli à tout moment babengaka ye soki likambo ezali botala bino moko ndenge nini ba bénéficiaire basepelaki na ba téléphone oyo bazwaki e bongo population oyo bazalaki wana bazonga maboko pamba
le président Richard Mona honorable à proximité apesaki ba mama nyoso ba pièce ya maputa de manière que bango pe bazwa esengo et surtout que ba pesaki confiance et la fidélité pour akende ko défendre bango na ba institution ya mboka biloko ya boye. En tout cas il faut ozakaka honorable Richard Mona liso ya banzambe en tout cas azali député moko à proximité et sengeli bana changu bon continuer ko fula moka ko swapo akende musika et surtout que yende akomemela bino développement moko ya kitoko la kati ya changu yango bebiso tobetisi kaka mbonda ba expatrié lokola ba indien bazala pour détruire ba santé ba congolais tango to sa ba misala bango bondi melana ke acte auto sa na boulevard Lumumba Pascal et sali passe ma population ba leli pour ba mo muto contre bango te mais beaucoup mais c'est absent la kati ya événement oyo Neko ya Congo, makambo oyo ezali kosalema awa la ville province ya Kinshasa, mingi na commune ya Kimbaseke, toyebite si réellement que beaucoup maître bango azalaka vraiment présent. Ya kokamba ezali ke ba expatrié to pe ba indien, ba koma kosala makambu na ndenge ya nko, botala lokola awa. Na cadre ya kosala ba construction ya bango, ba préféré ba bukamiri ya voisin pe, ba buki même dal oyo bino moko bomona. Ndenge mai ya dal eza kosopana en tout cas population ya koto oyo ba comme la inquiétude ba habite soki ba kokimela wapi po ndenge dal o ebukali solo moko impossible si to komi wala pendenge tolongwe ata responsable moko ya quartier ya avenue to pe ya commune a comité bino moko boko population ndenge nini ba betisi mbonda mbonde kolo mama mwezala kata un étranger ma autina mboka na bango musika aye ana Congo avant mon nyoko la biso ba Congo to lo bate ti ati mon place au fa abongisa na mbongo nga koki na ekoki na buki anotonga mama that's ko ba biblo abo ba tu bazo sala ana chance nzamba na munene tala biloko abo na ba nia na minute yo siko ndonation salamia ye alukela ngone solution na minute yo mabe to moni mabe olembi pende ba na mbongo te musaka ndam il faut ça ba to ti pokwa baba musaka ndam ba na mbongo te pour mettre ça ya kata au monde te chef de quartier azolo batazo kona te sport fana biloko ya boye toyebite soki vraiment congolais akoki kokende kosala mona inde en tout cas autorité municipale botelema boluka boyeba nani apesi bango autorisation de bâtir pe nini eza kozanga po bolandela bango en tout cas dossier oyo eza à suivre population baleli mabe yoka solo na kote okutu na revendre en tout cas et sali mabe makasi page rose mama Monique Lokoso mama kitoko mama Bolamo mama Moteo ya Santa Maria akokisi 65 ans d'âge pour atamboli kitoko en tout cas biso mbonda école te souhaiter vraiment ba joyeux anniversaire masolo ozali signé par super maman Evelyne Makola. Décidé de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans plaisir avec awa nde tosilisi édition la mission mokolelo mais avant aussi ça bosa d'abord ba rappel ya bati travail bake le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mon délégation oyo eza composé na ba ministre gouverneur bazako séjourner kuna la Chine pour na ko participer na 9e forum ya coopération Chine Afrique pour bozaki élément o évasion na esadi et aussi conseil malabutu ya dimanche lundi le 2 septembre 2024 la prison centrale ya makabe bozaki élément o et bela ba santé ba congolais eza ko beba likolo ya misala mabe ya ba indien bazali ko travailler en complicité na ba congolais misu sur le col la ka au sama la boulevard Lumumba Pascal. Merci parce que a ton bouclé complètement édition Mokale Onga à l'aide de la combinaison avec un partenaire idéologie mais boye baki si ma caméra misala ki toko ya mwana mboka Wilfred Samba édition estima manqué par Dissol Vanza boye baki réalisation la montage a écrit des maths la cardinal aussi que ça à chaque fois qui boye baki ceux qui vous allez s'abonner à la chaîne YouTube Monde École officielle et ça que tout ça avantage qui toko ya ça musa o là-bas condition moko ya malamu et en plus ba activité la bino ndenge ba kolekisa ngo awa to kolekisa ba prix moko promotionnel Monde École magana autorité ezana information pour pesa ba ndeko mutu surtout o aibi ki aza journaliste arrive vraiment à ça professionnalisme et journalisme
la carte ya rédaction ayambango ko tikaba comme le topé abenga monda ekolo na ba numéro ezali affiché na ba poster téléviseur na bino boybake déjà to bali pe ko sala ba direct ya YouTube na monda ekolo officiel bientôt là beaucoup za ba programme ko za musclé pe bouclé. Merci beaucoup pour vos avis et bien la biso to kuta la prochainement so collègue à édition mususu ya sika bosika malamu bye.